Bonjour, bonsoir, na balandi à 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na abonné na biso. Non abonné. Bienvenue dans les artères de Kinshasa Mokolo lelo. L'émission à lelo, tozongi lisusu na commune à Kalamu, oyo toye ko faire revivre bino. Olakisa bino quartier Campinzi. Campinzi botika kala. Bokota, pour s'abonner, pour partager, pour liker. Tobandi awa na croisement ya chaussée de Kimwenza. Chaussée de Kimwenza na Kikwit. Bana Campinzi boza wapi? Campinzi na bino botika kala yango. Bokota. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta tire. Awa tozana chaussée de Kimwenza. Chaussée de Kimwenza yango yo. Bokota. Awa tozana pavillon A, pavillon R. Bana Campinzi. Boza wapi? Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozana R48. À gauche na biso A43. Ndenge bokomona en face na biso bandako pirema ya kan yango wana. Kamweni
koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato tukoliko sanzambe kalabiso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Tozana à 38 à 15. Merci na abonné na biso na bano na abonné yo mutina no s'abonner te sala yango ozanga ba vidéo na biso te. On est remarqué à Campingi, il y a le Cameroun va venir, il y a le Cameroun va pavillon. Ah, tu vas na A, tu vas na R, ah, tu vas na A. Tobimi nango chaussée de Kimwenza, chaussée de Kimwenza yango. Abali solo. Pesa sango na moninga, na moni balabala na biso. En 3 exemples production TV. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Bana Campinzi boza wapi kabali solo. Awa tokoti avenue Ezo. Avenue Ezo. Nde Ezo Kabola. Campinzi na yolo sud. kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Avenue Ezo yango yo tobani nango à partir ya chaussée de Kimwenza. Tozozonga nango vers avenue de l'université. Sagesse avec un ennemi frère.
nakoma kotrahisa kutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa toza na ba A66 A59 bana Campizi, les artères de Kinshasa et lelo ko visiter quartier na bino kaba lisolo pesa sango na moninga amoni balabala na bino amoni lupango na bino na 3 Exa Production TV. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende kolakisa yo quartier na bino. Bada Campizi boza wapi? Campizi na bino botika kala yango Kabali solo awa toza na R85 R85 R80 okola na Campizi obotama na Campizi. Ah, tu as 71 B. On a Campizi. Bokota. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise. Ah, masula kobangola kamotema ye. Ceux qui ont tout droit, qui quittent Yangwana, avenue qui quitte, ils ont séparé commune ya Kalamu na commune ya Makala.
Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à coup à à gauche de Bisso R89 AB. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana Campinzi yango les artères de Kinshasa lelo oyekolakisa bino Campinzi moko ya bakartier ya commune ya Kalamu. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Ovanda na quartier Pinzi, obotama na quartier Pinzi, quartier Pinzi yango bokota vous abonner, vous partager, vous liker.
Campinzi Botika Kala. Ah, tu as R 115. R 114B, 114C. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Campinzi na bino yango yo. Kabali solo. Pesa sango na moninga na moni quartier na biso na moni balabala na biso na 3 Exa Production TV. À gauche na biso Hôtel Pégal. Hôtel Pégal na bino Botika Kala yango wana. Aveni ezo yango yo kaka nento lobaka buka mona buka kukula. Soki botali na ba video na biso akala bokomona tosi tosalela bino quartier Matonge, quartier Matonge 1, 2, 3. Tosalele bino quartier Kimbango, aperçu général. Quartier Yolo Nord 1, na 2, Yolo Sud 1. Yolo toye na quartier Campinzi. Ok, tout droit, ok, Institut agricole, rond-point Yolo, Ezo yango yo, Institut agricole eza na limité, avenue de l'université yango nde Ezo Kabola. Ezo Kabola commune à limité na commune ya Kalamu Ngamboyo. Alors tu as plus précisément na Yolo Ezo. Au point Ezo yango yo méconnaissable. Kaka nento lobaka TV eza radio te buka mona buka fukula. En face na biso agricole yango wana en face na biso yango eza na Mombele avenue de l'université yango yo lelo émission na biso eza focalisé na Campinzi yango yo na droite na biso. Soki ok tout droit, ok vers rond-point Ngaba, dans l'avenue de l'université. À gauche Mombele, à droite na biso Campinzi.
Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana campinzi boza wapi? Balingili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikoto sanza. Toza na A7 Hôtel Dimbele na droite na biso. Bana campinzi ozo se retrouver. Balingili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikoto sanzambe biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Bosaneme tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Des Écritures avec le pasteur Godin Poya. Azan a raison. Awa quand même tomoni bakomi avenue Kalengo. Awa toza na avenue Kalengo ndenge tomoni bakomi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à coup. C'est bien mentionné là-bas, avenue Kalengo numéro 5, Camp Pinzi. Bokota.
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Tozongi université. Tozongi avenue Kikwit. Avenue Kikwit yango yo. Soki okei tout droit okei tina pont Kimangu. Oyo basalaki sika. À gauche na biso commune ya Makala, à droite na biso commune ya Kalambo. Balingili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Bosanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Bana Campinzi, boza wapi? Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Campinzi yango wana na droite na biso, awa toza na balabala Kikwit. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye
mokoni koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci na bana camping nyonso bokota bosabone bopartage bolike les acteurs de Kinshasa mokolo ya lelo toye kovisite Campinzi visite na biso ya Campinzi ya mokolo lelo et faire remarquer biso que Campinzi eza système ya ba pavillon omoni ba R na ba A Campinzi na bino botika kala yango oyo pour s'abonner, pour partager, pour liker. Ah, tu as un R38. R29. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toikoto sanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi meme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba bana Campinzi boza wapi Campinzi yango oyo awa toza na R11 R11 bis. L'issue me commande en perfectionné.
makambo toboya kilobi Et comment autoriser puisque comment lisu me koma nango perfectionné makambo toboya kilobi et comment autoriser Ah, tomoni a fait remarquer puisque il y a venu qui tourne. Tozongi chaussée de Kimweza. Nyonso kaka poto la kisabino. Campings na bino botika kala. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, oyebi susu ndenge campings ekoma te. Campings yango c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire Ah, tomoni R6. Déjà poussé à Kolobakeza, résidence 6. R6, tu as une signification dans le côté. Bana camping zinde bakoye bisabiso. La signification à ba R. Ah, tomoni R6, toujours en français. Autant on a un complexe scolaire révérend Kambi. Révérend Kambi en moi, non? Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zombana yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole. Awa tokoti balabala basuku. Parole nous est tous demandée. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
balingi biloko na ye tombalola komakolela nolola nakamwe mingi bana balabala basuku boza wapi bokota bosabone bopartage bolike masanga koleka molimo santu mpona pesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoki kotosa nzambe tala biso bato balabala basuku botika kala yango oyo toujours na camp Pinzi. Bosanene tokola tapona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Balabala basuku ils ont continué na rivière Kalamu. Balabala basuku yango oyo kota bokota s'abonner, vous partager, vous liker. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Masula kobangolaka motema ye balabala kitona yango oyo Hôtel GG. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi balabala kitona yango oyo c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bana quartier Pinzi boza wapi bokota bo s'abonner bo partager bo liker merci na babonné na biso nyonso na bano na abonné les acteurs de Kinshasa mokolo lelo tozalaki na quartier Pinzi oyo yaki kolekisa bino quelque balabala ya Pinzi omoni epa na bino te omoni avenir na bino te komela biso benga biso
les artères ekiti asa mokolo lelo esukeli awa na avenue Kitono. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Les retours à la parole, nous êtes tous